Mbote lisusu bandeko balandi ya tokomu wapi ndenge tomesera kokuta na biso na bino mokolo ya lelo na liboso na bino na pasi na motema baninga bazaka na sai na motema menga eza pasi na komona ndenge mboka na biso ekokende malamu pour ba politicien malamu pour ba ministre malamu pour ba député malamu pour ba sénateur. Mais biso peuple oyo toza ba sénateur te ba député te toza ba ndeko ba ministre te pasi oyo ezo peser liko na biso bandeko na ngai ya mboka Congo bolandanga na bokebi nyonso tout état de droit na mboka oyo ezaka slogan ezaka na ramoko boye toza nango lokuta na mboka na biso Congo mikolo uti koleka na uta ki kolakisa bino image ya Papa Mohamed azina plus de 70 ans. Papa n'a pas de problème, il y a colonne. À même pas 5 minutes. Sera mis 5 minutes, a commis handicapé. A commis tambola, le col a serré, pas comment ramper. Papa n'a pas le pan, on est la commune en scellé. Na lingi, ba député nationaux, na provinciaux, il y a district, il y a Tchango. Bolandanga na boke benyoso. Papi en piano. Maman Nabiso, Madame Diatabao. Honorable Ogi Kalonji, professeur Chulumba, honorable Didier, Bolanda Biso na boke binyosu, Olanda pas image ote, bon même la Béli na bino ya Tchango ba image ba yoka soma kamna koloba mokolo malelo, ba député na bana ya Tchango boyoka, ezateka kasoma moni concert pour la musique pour ko sepela ko bina bosangani wana komi Debu Tchango. Mais moutako kufa Debu Tchango zomo wanate. Na le boya ezate ta concert. Bon on peut ça trophée et comme Debu Tchango. Oh yoza trophée à Tchango. Mais na Tchango moutazo kufa. Population député zomo wanate, police zomo wanate, ba politicien zomo wanate. To boy to kunda bibembe na Tchango. To boy poto kunda Papa Mohamed azna commune Sele. Au moins na route ka wana sozo kende bibwa. Papa oyo asomba lopango na abandonné difforme. Mutaye ko futa na lopango papa oyo ayeko tia vivre frais. Chambre fradité. Vivre frais. Mutaye PC garantie locatif. Ndenge za lokola mo mesa na kata na chasawa. Apesi mbongo. Et comment est la vie ba na ba congélateur ba na conteneur. Et le ngo vivre frais komi chambre froide. Papa le babo mukama ki pale. Na pouvoir ana ya Félix. Bande ko na ngabola ndanga na bokebi nyonso tout. Makambo tozo balele oyo e uti ko sala na parquet ya 4e mairie na parquet ya Kinkole parce que mokolo ya lobby na kozala ngambo ko ineti na commune ya Selewana na parquet na tribunal na yeba nanda za dossier pa Mohamed procureur nin na retourner en mutuelle mais c'est le procureur lobby au mona na bureau na ko interviewer yo oyebisa biso ngala somi le pango na ngai na zu locataire a compliqué nga na fundiye locataire a comment compliqué nga sila teka le pango na ngai et puis locataire a la kaki ngai que na hotel sur le pango wana locataire a comme ko le pango na base nini asa mwana ngai mwana mwasi na ngai mwana bota libanda to ndenge nini mais le procureur dossier a pas Mohamed oyo tozo ya ko tuna yo tozo na kombo na yo to bombi yango nana papa oyo botra aja papa oyo bomona zo tambola botra aja papa oyo aza ko souffrir ko la moto moko un certain junior azo souffrir ko la moto moko ancien conseiller à ministre des finances ya mboka Congo ndezo faire souffrir papa o papa comment nani papa Mohamed lui kombo nani na yaki amayaki kwa lever ngai na mutu moko aza locataire na ngai mutu wana na resavaki en tant que locataire aye po azwa espace vide atia conteneur na ye aye ampesi nga mbongo na ye $650 asali nga mukanda tosali mukanda nga na ye akora entre nga na ye tukoko kutangeza mala nyingi bakomi aye kuluka eta espace vide toyokana na ye mpona espace vide aye kutia conteneur na ye nde ngai na Frank Tamaza Bolenge oyo tosalaki na ngai na ye lera ye ngai mbongo na ye $650
tosali moto akomi wana aza ye ngai kosolicite espace vide mpo atia contener na ye mo ngai mpe na akorde te me nayebi te place na ngai naza na projet na ngai ya kosala awa me olie fana pamba nde napesi yo momentanement otia eza nani contener na yo ti lere oyo nzambe akosala ke makoki ezala mpo na reoccupe place na ngai aye wana aye na contener na ye ati mongai naza malade ndenge bozomona kiti oyo nasali uniquement mpo na malade naza nango moyen ke nakongotambola awa 100 mètres te après namoni akomi kotonga moye azalaki te namoni bamanso bazotonga nde natuni bamanso nini eloko bato alobi tozotonga awa bo to encadre contener nga nalobi ngai na patron na bino toyokanaki mpona kotonga te alors il faut mosope misala wana ngai mpe nayebaki te nde baye koinforme ngai ke bato bazotonga epui kotonga bazotonga badepase na mesure oyo ya bamagasin oyo ya ngai ya liboso wana bon malgré nazalaki malade j'étais obligé ke nakita nakende kointerdire bango batonga te na interdire bango bastope misala batelefone patron na bango lere patron na bango aye Frank Tamaza Molenge azali conseiller ya ministre ya kala ya finance lere akomi ndeko na ngai akomi kotomboka na ngai na ndenge moko okokondima te un jeune garçon ngai naza tata manto parveni akufinga ngai ke ngai naza moyibi naza escro nalingi na escro ye mbongo na ye ye aye kopesa ngai mbongo na se na le pourkui nakopekisa ye asala misala na place oyo ngai napesi ye ame avant ya kosala mosala nyonso ezalaka boyokani entre yo locataire na ngai nani alobi ngai nakoki kolanda yo te nazoki kolanda makambo technicien na ngai azoloba azokonseye ngai mpo nasala mpo na contener ezali yo te oye koyebisa ngai eloko nini nakotala na place oyo ngai nasi napeseli yo deja mbongo otie olie epui obanda kointerdire ngai nani ayebisaki yo frene misala na ngai ifale obenga ngai moko ngai nde nakoki koyeba eloko nini nakotala yo soki okontinue na makambo na yo wana okokende kokufela na prison na maladi na yo oza na yango wana okende kokufela na prison atomboki na ngai makasi lokola yo ozomange ngai mpo oza mokonzi ngai naza moto pamba yebaki ya partir ya lelo ngai na yo esili oluka place ozokende na contener na yo okokoya lisusu awa te nazoluka mbongo soki nazwi mbongo nazongisela mbongo na yo okende misala mokontinue alobi misala ekokontinue tanke osoli mbongo na ngai ngai na kotala misala na place na ngai na exploite place oyo nasi napeseli mbongo ale apesi ordre na baolimbisaka moke après quelques minutes namoni alandi ngai alobi yo namoni eloko ezotala yo eza lokoso ya mbongo bon sur $130 toyokanaki na yo wana nakobakiselo $10 ekoma 140 nayebi te papa ata obakisi million na mbongo wana ngai na yo nakokontinue nawa maniere yo oza nango wana eza te oza na facilité ya kofinga ozofinga ngai escro na escroquerie mbongo na nini oye na mbongo na yo napesi yo place mo escroquerie na ngai eza ndenge nini ozoloba na ngai nakende kufela na prison soki nazongisi mbongo nazozongisela mbongo na wana nakende kufela na prison eza problème te mais ngai na yo tokokifela wa te ale bato na ye batongi biloko wana ordone bango basali biloko na bango ndenge balingi basala wana basali lokola ngai azalaki maladi moyen nazala otelema ezalaki te ye locataire aordonne bango batonga na lopango na yo aordone na makasi ale botonga ngai nakolanda moto oyo te ngai nazolanda technicien na ngai ndazopesa ngai oyo ke
conteneur basalaka boye basalaka boye ngai nakolanda ye te. Place yango papa 650 dollars yango place yango okataki mpo tekela ye to mpo abanda koluwe to mekana comprendre place wana ezali mpona koluwe espace vide mpona koya kaka kotia conteneur na ye abanda koteka bavivre frere ndenge ayebisaki ngai mais na nsima nayebaki intention na ye te boyoki nkombo ye nde azofaire souffrir papa oyo mais eloko mona kosenga bandeko bakolanda biso boyoki nkombo ndeko oyo papa Mohamed azotanga soki c'est vrai ndeko nanga papa Mohamed abi oza mwana lokola bana na ye ye mpo oza na papa oza na mama oza mpe na bakoko soki bazosala papa na yo boye okosepela te okosepela te ndeko na ngai boni tokoki kozala motema besi na niveau oyo lopango na yo te oza locataire okende kolaka mutu ntina okomisa yo locataire ntango yo kozwa lopango epa na ye olobaki okotya vivre frais est-ce que olobaki okotya chambre froide oyo obuki ndaka bato ekoyemaka baprocès likolo ya 650 dollars 650 dollars si bazongisela yo mpe déjà kala papa Mohamed 650 dollars ozongisa te ozongisa te nakomeli message oyo après bamessage wana est ce que aréalisaki makambo wana akangisaki yo leri kaka bamessage wana ye bon lokola avertisaki ngai mbala ya liboso wana leri napekisi mpona kotonga ke kokende kokufela na prison na bamaladi na yo wana ndenge ozolobaki okozongiselaka mbongo okomona ndenge biso tolakaka bandeko badetourner ya mboka Congo bamiyibi carrière ya mokolo moko ekosuka na prison makala bamemelo termus ye balakaki yo mama bamemelo termus pela nde na makala na bamaladi oza nango wana soki omengi kaka ke ozongiselanga mbongo nakolakisa yo olingi osimba moto me nakolakisa yo okokende kufela nde na makala lokola bamenase wana esalami nakei sikoyo na la polisi nakei kosignale la polisi nakei na bamessage wana na babiloko nyonso nakei kosukia la polisi balobi problème eza te soki ke problème elingi ekomela yo benga biso tokoya après naye komona c'était mercredi le 24 mars na 6 heures du matin ngai nalali na ndako nayoki bana balobi koko bato moko bazoluka yo balobi bazolula na yo nazala kolala nalamuki nazalaki na kilote nalamuki kaka nabimi awa topesi bango bakiti bafandi ngai mpe nafandi namoni moko atelemi directement na porte alobi o toyi kokanga yo baza na mandate amene abi moye kokanga ngai nazali nini alobi kokende koyebela kaka kuna abi na mandate amene bon pourquoi botindi ngai invitation te nazali mpa na ngai awa boyebi ke nazali locataire te wana makambo okende kutuna bato oyo batindi biso wana toye kokanga yo natindi bana bake kozwa la polisi bapolisier bayawa batangi manda wana balobi papa moyen tozala otema eza te ezali babengi yo okende na 4e ri nde bakende kozambisa yo kuna biso toza na 1 mois adire te ngai nalobi me nayaki deja kofunda poisike namoni mwasi na ye atelemi wana deja lere bato wana mwasi ya Frank Tamata Bolenge oyo conseiller administratif ya ministre oyo akala ya finance namoni mwasi na ye ndenge bandako ya mwasi atelemi wana na comprendre deja ke moto afuni ngai ye mo nazalaki oblige tolonge na bango nalobi ifo tokoma na la police avant nakende na bango tokomi na la police bapolisier baexige bango balakisa mandat amene balingi kolakisa moto asimba mandat te ata biso awa tolobi pesana na mandat tenge non mokosimba mandat te botanga kaka na mosika mandat bazolakisa mandat boyi mandat yango oyo okotanga nini kombo na yo yango oyo etili tokenda la polisi kuna la polisi elibi mo komita tozala photocopie ya mandat lokola papa aza papa ya kalite toyebi ye olobi aza esikola mo tokende na ye tozala photocopie mpo na preuve puisque problème oyo eti komi epai na biso awa mpo na preuve tozala tika na photocopie toki komanda ye puisque 6 heures wana komanda place azalaki nanu te bazalaki kaka oyo balalaki wana soki komanda ye tokoya kolakisaki problème oyo papa ayaki kote plaindre awa
mai ko mai na quartier général ya 4e mairie ba to na ba boy ko ko za la photocopie mama ni ko to ngana ba police wan police no do se ma boy ale makama dingai makutinga na muntu ka frank wana ngana lobi ngana ko de muntu ka frank de mimo lobi moti la 4e mairie burgo to ngana muntu ka frank alors boy ko ale pengai décision manuana ma police wala de papa mo kende kaka lokola ba tibaye mi to dana moyen ko protéger les autres ma force ngai lokola ba saki ma to bele ngai moko makutinga na muntu ka frank yake na muntu ka mbali moko ati akida ndizoja batwana nangai moko ye nantima adola ndabito doketi na 4e mairie kokoma kaka tukomi na 4e mairie papa kutuna te mwivi yango ye oyo escrow mama moko no boy escrow akamati alongo na mila balongo ni watu ale na kajo matinga na kajo atami ngaite nini te na konti na kajo direct na comprendre que oui nenga prometa ngai ke akola kitanga ke bangu ne bazana pouvoir na moko yo na moni ke bazana pouvoir ya solo la konti na kajo ma polite nyoto wana contre ngai ko yoga tangai mutu moko yo ke ngai te na tite ni matema ba ko to ngai pa ngai na konti na kajo na fani wana te onte na yoki magistrat yako benga ngai mo entendre ngai magistrat entendre ngai na yebite ndenge makambo nyonso elekaki na ndenge nini bamena twana après conclusion magistrat du conclusion que bon papa il faut atonga na ndako lokolo ozobela et puis lokolo oza na place fixe et puis problème tozomona ke ezali problème civil ezali pénal te otonga na ndako mpo lobi oya moya kozala confrontation na ye lokola ye parke wana tikomi ya ye aza na bato na ye wana babengi ye basinyale ye afanda awa na kasho baningi babimisa ye mbala moko frank aye na voiture ngai lere magistrat alobi mo fanda wana ayebisi policier fanda na ye wana okengela ye nazosala mokanda ya liberté provisoire papa azongana na ndako comme ça lobi aya bapolisi wana bamemi ngai balobi biso tozwi orde awa oko kofanda awa te france na yo eza na kasho olie na vanda place oyo ya kotela ke basala liberté provisoire mpona zonga ndako mbala moko bazongisika na kasho siko policier wana azongisika na kasho na ordre na ye moko te na ordre ya magistrat bango c'est-à-dire basi bazwi orde place bazali wana ke mutoto toya na ye wana muyibi wana escrow wana amona libanda te avanda ngai na kasho kuna leri ngai nakei kufanda na kasho frank aye tamanza wana aye mo ngai nataki deja na kasho boyoki bino moko mbongo ya garantie sezonga na parquet ya 4e mairie matete mais boni papa azosouffrir ti lelo état de droit bana Congo baimboka ya wana lobi image oyo nazo ko interpeller baeli ya district ya Chango na yebike bozaka to distraction eleki mingi mais ba sauver papa oyo le biso akufi apike crise atiki biso bine boko na ba ambulance tongo tongo boko la kuna bino nyoso papa azali mutu malamu papa oyo wana bongo bosa ba vie bana ba video boko ya ba député papa azana ba moyi asengi bo sunga ye bo assister ye amona que c'est vrai na Congo état de droit ezali moto aza locataire na yazo ko compliquer ba yoko na kata vivre frais et non chambre froide le papa ya kolela ta ba condition papa zo vivre moi mbonga mukelo so bakisi et comme na parquet moi mbonga mukelo so bakisi comme na parquet chaque jour ya na lebia beli ya Chango ba député provinciaux na ba député nationaux bozolala bozolala non kala mingi te Kinshasa mbule zo banda na lebi boya mbule zo banda po bozo rêver de ba perdien misusu ero bazana ba poto be États-Unis ba Chine bozo kindi bozo bosa na quelques minutes awa Kinshasa zo dinda Kinshasa ekodinda mais c'est le gouverneur ville de Kinshasa
kala mingi te façon ba ko finga ba kinoa so so ebate vrai chargeur vrai conseiller communication yeyo pour kala mingi to se préparer ne ki chasse zo dinda na ba chercher no tiki inachevé façon ba ko finga pour ba kinoa na o monate parce que bo sala musala gouverner c'est prévoir bo so comprendre ngote bo sala musala pour défier ba ninga ba sala ka musala pour ko défier motote ba sala ka musala makoki oyo koki pona yo so sala pour défier ba ninga sort nango. Dans quelques jours, vous les obéta. Bon, vous avez réaction à Kishasa. Bon, la Kishasa, et Kongenga, tu que pour là. Qui n'est pas péto. Hein? Et vous avez la vision, vous avez la vision. Pour comprendre des sommes, vous les bêtes à Kishasa. Bon, vous avez la bon, vous avez la moi. Vous avez là. Vous avez la calamité, vous les obéta. Pour comprendre que Kishasa, là, ta couleur nine. Bande Konangaï, et ça qui moi, mon prise, il y a conscience. Il y a mon collègue Malelo. N'a que l'accepter une image. Il y a papa Mohamed. Azana plus de 70 ans papa boromona oyo. Papa kolela. Nana ko sungaye. Lu sunge ko uta wapi atali likula tali na se. Akomi na suka. Azana nini de kwa magistrat, nini de kwa député, ni ministre, ni mwana wa yebana. Kaka yemoro na libote na bakoko na kokufa. Ndeko oyo alakaki ye na kokena oti na suka. Aye koluka place atia vivre frais, atia chambre fade. Et puis à l'acquis, papa il s'appelle sa garantie, azon sa garantie. Ma camboune c'est ceci là, et que mon bac est dans le tribunal. Mais c'est là on la conteneur na yo, mais c'est là on la conteneur te. Ndako bozo mona na ko na carte, que ça des conteneur, ya ndekona junior. Conteneur des akuna na carte ndaka bato. Azu le pan abatu, a consigner le pan abatu. A fouta loyauté. Ni eloko. Le pan abatu comme na ya yé. Donc locataire a commis bailleur. C'est ça la réalité à vie de ya Congo na biso Kinshasa. Oyo, to na pouvoir ya Félix, pouvoir à Makila, et ba Thérèse Kapangala et ba Rosimu Kendi. Ne pouvoir o bino ba magistrat ba juzi na ba avocat bolingo saka nango. Ya na lebi mokolo ya lobby et monsieur ozo le kalelo. Lobby na zana parquet à Kinkole, kuni na commune Sele. Mais c'est le procureur. Yo na 200 pas Mohamed, zilanga na bureau na yo. Munta liboso magistrat, ya liboso on comprend que to na état de droit, na changement régime. Tam so ko yo. Yebarango émission de le lobby na tongo na la bureau na yo de ça pas Mohamed tozwa gain de cause dans l'immédiat pour de ça clair et ça va monter bon ça va 3 semaines 4 semaines procès salami au hasard locataire et si azo garantie na ye so comme ça juste tambola boli ko benja ba benda singa mo leba leba tala aja papa o besoin faire souffrir papa o pour rien bino ba magistrat besoin ba papa te bino ba magistrat besoin ba maman te besoin ba parenté bobima ko bima na banzete to ndenge nini tala aja papa on alors souffrir besoin faire souffrir le gars le pan on a mokolo ka motoki des fois koko na ba ko kanga on mo yibi moko boy hein ernyo surtout ni nego sala ba congolais Congo mboko na biso ko to souffrir na mboko na biso Congo hein besoin makasi moto aza Rwandais aza Ougandais Congo de père et de mère ba on va faire souffrir papa oyo et ça ba Congo de père et de mère te bah on va faire souffrir papa oyo botala nanu aja papa oyo on va faire souffrir aza Congo de père et de mère te boni be kindo kiboyo ko le blatongo na sa tribunal ya Kinkole